poto nga azoloba boya nga lobi mabete mpona moni oyo nakoma obetisa bino lokola libako bino tozwaka na privé na ngai oyo boye na boye ngai nayeba kasi poto elakisi nini en fait parfois nazopose question mabe poto eza nini po oke na poto fo oza na mboka nini nga nalobi boye nalingi nayaka continent ya afrique te continent nyonso nakokende ezala continent ya wapi o eza na asie me ezala kaka afrique te mpona oyoka meme nga ataka na dubai na ofanda na turquie na ofanda na grèce na ofanda me afrique te mpona oyoka bato mosusu baoloba o grèce eza poto te turquie eza poto te bo explike nga nayeba grèce ya poto te turquie ya poto te mais apparemment bacode na bango eza bacode ya baafrique te apparemment baza na continent ya afrique te soki mo poto wana fo ezalaka europe ezalaka états-unis ezala bo explike nga nayeba naboyela nga nakufa na ignorance mpe bino bato booloba nanga ke non bokota na privé nanga wana passeport oza na combien naa na combien te naa na passeport mpe te carte de lecteur na autre chose yango pas longtemps ya pas longtemps nazwi carte de lecteur naa nanga na eloko te les congolais de bonne volonté oyo amoni ke mwana mwasi wana mpenza oyi bakongolais oyo basambelaka ona obeta oyo basambelaka bao basungaka bato odefisinga mbongo naye na poto nasali na ndozon solo mbongo noti ekosila nalobi nga azobeta isolo ya poto nalobi kaka te fo ezala na europe italie états-unis wapi olon même ka na dubai eza poto nalingi na otambola natie mwa telefone boye na nsima nanga namoni mindele nalobi kaka te ke nofuna kende paris même na dubai même na kombola mboka wani même na turquie même na grèce nakokende boti kopose nga baquestion na privé tu as combien je n'ai rien du tout moi je n'ai rien passeport mpe bozotunanga naza na nga nango te naza nango te na bande susu baimage wana tu bino boolakisa na bato adini na mai wana ezosala na nga eloko te so bakende ya turki na nzela ya mai nakokende so bakende ya grèce na nzela ya mai nakokende botika ministère ya découragement mpona bato baolobaki nofandaka kuna na congo bientôt ekoma allemand tisekedi alobaki naboyi na nga bapromese oyo ekokisamaka te o rdc okomaka allemand te ku dubai ya pama rdc okomaka te combien de fois allemand oluka bokonzi ya likolo nawaki eluka yango kuna nayesaki bino deja kuna nalola ya pembeni parceke bango tu baya likolo bino boaloku te o motusu alobi nanga o koya nango poto te da tokangi kende chine na préféré me nazala kaka nde na rdc te rdc te afrique mpe te même na chine akokende parceke eza continent ya afrique te eza facile mpo bocomprendre nga eske ekomi crime bolobaka nanga makambo mabe na bamessage na baprivé bokoti na privé nanga bobandi oloba rosingwanza boye mabeni rosingwanza azolobaka rosda yeyo nalobi nini na mabe nazofinga moto naoloba posa motema na nga bakongolais ya bonne volonté baza oyo bakoma deja na baesprit ya mindele oyo bawumia na poto wana bakoma na esprit ya bamindele wana bakoba et donc nous vivons ndeko na biso mpena ana susi ya okende omonaka boye mpe batindelo biye ate okoma ofana nakozongisa na nga oyo akodefisa nga mbongo nakende poto nakozongisela ye nakosala tout travaux te apart nde nakosala vie te basali na ndao sokola nyonso kolongola bana babebe banyei tu bakoko nakosala nakofutala nga nyongo nafutaka na nga mpe nyongo baoyo badefisanga mapana rdc bayebi ke nafutaka bango baoyo badefisanga eloko nafuta combien de fois mpenza nakofuta na nga naboyi na nga bakestion na privé wana passeport ozala na nini naa na eloko te naa na avance mpe opesa te naa pene eloko mosala bi nanga tanda monga na baxelo eza te tia nyonso nakozongisa
mosusu osasa na passeport toyeba nakosisa passeport nano te boswa nanu bien bodefisa mobe bosengisanga site bodefisinga mbongo nakomi na nga nakozongisa nakozongisa na nga nzambe asimba mitema na bino.